Canal Futur. One. Canal Futur. One. Canal Futur. One. Oui, shalom, fidèle peuple de Dieu, tika nzambe ya Israël, azwa lokumu, oya pesinga na yo makoki, yako kutana lisusu, na honneur ya maloba na ye, na moma oyo, na télévision na yo, na téléphone na yo, na mboka nyonso ozali, oza na États-Unis, oza na France, oza na Canada, na Afrique du Sud, partout na monde, okutani na maloba ya nzambe, na télévision na yo, na nzela ya muto landaka souvent, na kombo ya révérend évangéliste Gauthier Bokeka. Oui, bien aimé, nzambe a pesinga message moko, très édifiant pour naya nango liboso na yo et ko sunga vraiment vie na yo pe na makambo ezo compliqué yo ou ezo lelisa yo, tu dois vraiment comprendre que na kati ya message oyo oza part vraiment ou ko sala ke makambo ane compliqué o lisusuté. Mais avant na banda kokota na kati ya couleur to pe à fond ya message na ngai na osenga batela ngai nano quelques témoignages o bande ko ba témoigner makambo nzamba zo sala na nzela ya ministère na ngai. Otala kana yo pe ndenge ko témoigner lisusu bikamwa ya nzambe na makambo nzamba ko sala pona yo na nzela ya ministère na ngai batieli biso na kombo ya Yesu pe to kozonga lisusu na o etali jalousie conflit na inimitié donc c'est ne eloko moke marqué nga makasi awa na zandu au mona mutu azoteka uninga yokele mutema mabe abakele mbasu oswandisa ye koluka makambo mais yo biloko wana ezote parce que oza ko battre na nzambe ya évangéliste Gauthier Bokeka. Oui, effectivement na matin na ye édifier ngai puis na zo sambela pe nzambe azo produire ba faire epesaka ngai ba idée ebele moyen ya kofanda na batu moyen ya kokende pa nzambe kobongola motema soko ozalaki peut-être omoni mutu matei na ye tout matei na ye oyo apesaka biso awa mpo na ngai epesinga makambo ebele ke olandi makambo nzambo osala na vie ya bana oya ye. Bien aimé, c'est possible nzamba asala ngo pe pa na yo parce que Bible bengi ye il est hier, aujourd'hui et pour toujours. Makambo oyo asala na Bible to meditaka lelo eza makambo azo sala lelo pe yango asala ki na bandeko yo landi pe yango akosala na vie na yo soki opesika confiance na nzambo nga nazo servir yo nazo servir plutôt na influence te mais na confirmation que oui il est réellement un Dieu puissant kolela wana e okata na kati ya bomoi na yo na senga na yo landa message au du début à la fin on reçoit quelque chose na kati ya message oyo nazana makomi ya nzambe. Je vais utiliser le livre de Genèse chapitre 27 et son verset 5. Natangi makomi ya nzambe zaka mwa couplet ya mukuse. Bible lobby, Joseph fait un songe et il raconta à ses frères qu'il y ait encore davantage. Na kati wana parce que télévision zangonga na boina kine na vraiment lecture moulaï. Bible lobby que Joseph azwi ndoto pe apesi yango na bandeko oya ye bayinie lisusu koleka. Thème on a lingina lobela muke na temps oyo ezali l'avenir du songe. Bien aimé, songe to pe ndoto eza ko symboliser événement oyo ekoya lobi. Alors na kati ya ba événement wana eza événement à la positive te pe à la négative. Eza na batu ebele lelo ba subir ba conséquences ya bandoto oyo baswaka ba négligent. Lelo e rattraper bango ezo compliquer ba vie na bango. C'est pourquoi bisika ozali nene biso ko négliger ndoto te bien aimé. Parce que ndoto ezotalisa oyo kozala lobi to pe oyo kokomela yo lobi. Joseph bien aimé azaki na mwa problème ya maturité ya koyeba ko batela ndoto. Ya mona ki on lokole eloko moko ya ko publier na batu nyonso. Oyeba te ke ndoto wana na batu azobetela eko compliqué ye. Ndoto wana batu azopesa mitema ya batu wana ekoza na esengote ya message wana. Bien aimé, ndoto eza avenir ya lobi ya mutu. Na kati ya ndoto
ezo symboliser to pe ko signifier avenir ya malamu to pe avenir ya mabe. Nyonso wana ezo dépendre na forme ya message o nzamba pesio. Peut-être lelo place yo zali makambo ebele ezo compliqué vina yo. Ba raison nango eza ba message oyo swaka na passé. On néglige ka message wana. Mais les complications na kata fi totalement. Makambo esimbate o luka loko zo lukate. O sala loko zo salate. Batu babi ke mwana kenda poto. Akena ko se positionner. Atigne na bisa ta quelque chose. Ba zela ka eloko eza e akate. Ba comment même ko traiter oke o kabarato sunga famille. Nzoka ne ba réalité oyo so kuta nango bango ba oyeba te. Bien aimé ndoto oko lota yango na Kinshasa mais conséquences nango au vivre yango libanda ya Kinshasa. Peut-être yo place aux ali. O lota ndoto na Afrique mais conséquences nango au vivre yango na poto. Bando kenda poto mikande bimakate. Pendant qu'il y a un bateau à salika quelques mois ba pesie mikanda mais yo sala bane na bane. O vivra ka na robatama mikanda ezate. Musala malonga ezate. Maladi wana bande vanda na nzoto etika yote. Parce que ndoto moko yo lotaka. Selon yo kanisa ke lokola ndoto wana olota ke olamuke ko kisamite ndoto pekei. Nzoka nzambe a prévenaka yo déjà que zala après que eloko moko ya mabe e ya kokomela yo lobi. Bien aimé Joseph ayeba ite ke bande kona ye ba compliqué ye na ba message waza ko annoncer bango. Bande kona ye bien aimé ba retraiter na ba rigueur. Bande kona ba konyokola ye na ba message azo pesa bango. Na se ya lecture wana ya passage. Bande ko Joseph ayebisi après avoir yakoyebisa bango ke na loti ndoto boye bande ko ne bayebisi cela veut dire que yo ko diriger biso ba banda ide akoyoka mutema likunia jalousie. Bien aimé ndoto eza position à venir na yo, l'avenir du songe. Ndoto eza oyo kokoma lobi. Attention et ana bandoto mususu nzamba talisio élévation future na yo ou expliquer yango bato tendance ya bato yo expliquer ba yo kel yo jalousie ba ini yo ba bandi ko combattre yo ba compliquer vina yo ndoto zo mona kaka même ndoto ya bonheur et ko compliquer sozo ba ko utiliser yango te. Na fungoli téléphone ngai plus 243 81 72 18 8 encore 42. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka. Benganga place yozali. Makambo etungisa vie et simbate. Benganga non sambela pona yo otato la nzambe ya ministère nangai. Non ça la publicité à miracle était. Nazota na sera nzambo nga nazo servir. Alors musalo no sala nzamba pesanga uniquement pona lobiko na bino. Pendant que yo le kana ba difficulté et bongi nzambe a intervenir. Yo longwa na ba difficulté wana. C'est pourquoi na bi benganga place aux ali. Même les maladies et latinzoto et lienzoto zo compliqué, que ça soit sida, AVC, douleur ya ndenge nyonso, benganga je vais déclarer pour toi et le Seigneur va opérer quelque chose dans ta vie. L'avenir du songe. Qu'on néglige kama kambote bien aimé. Ba te bela misusu lelo. Ba vivre bonheur et ça parce que ba lotaka. Ba swaka ba message moko boy. Ba yebaka ko encadrer yango. Ba yebaka ko positionner yango. Ba yebaka ko batela yango. Ba message wana to bandoto wana e futa bango bonheur. Bandoto le zo compliqué yo. Ezo compliqué yo. Bandoto le lo bien aimé. Enyoko la vie na yo. Eza bandoto ya kala. Obetakara. O négligea. Makambu nyonso mabe na vie. Ozo moi ezo simbate. Ozo mobalio e simbate. Bando kotanda kwa libala mabota e yakate. E yakate. Musala malonga na poto ozwakate. Bako bengi sabino bo le kata na test ya musala. Oko passer test. Na bato baza moins complétant que yo. Ba ozwa bango me yo ba ozwa yo te. Bando toza eza ko rattraper yo lelo sans le savoir. Bien aimé, qu'on vivra qu'à la négligence c'était. Parce que Dieu est bon. Tant nzamba talisio quelque chose. Oye bonge comme un avenir. Nzambe alobite ke ekome la yo. Ma talisio bongo pour que yo otelema. Oluka moyen fait que lo kwane koma li susute.
Joseph a négligé. Ah bien, dans la ligne na moni. Mais bité que makambo ya moni wana et ça ekokisama lobi. Oli abatela yango habite mwana ya mama bana ya papa na nga bandeko na ngai. Transparence fezala na bombela bango eloko te na betela bango nyonso akebetela bango nzokande pendant kaso betela bango message azotalisa bango grandeur future na ye bango baotala ke biso to sala bongo te c'est la venu to sala ba umbu na ye jamais to sepele bongo to combattre ye keba na bato yo expliquera vie na yo keba na bato yo yebisaka avenir na yo keba na bato betela ka même bandoto na yo attention attention l'avenir du songe ndoto echangea ba vie ya bato ndoto epesa bato misusu mabota car na nzela ya ndoto amoni aboti amoni ba kotikele mwana après quelque temps mabota ya kite mabota efungwami ndoto ekotisa bato ebele na cercueil ndoto ozomona baloteli ki akufi bayebisi ya négligence saboté abia botika biloba loba wana eloko moko eza na ngote et après baokisango abela kiteka sibetuma akufi ndoto c'est l'avenir c'est les songes c'est l'avenir ya lobby yangonde kokokisa malobi yeba bien aimé ko conserver ba message on nzamba zo pesa yo na bi téléphone ya polele benganga na nsambela pona yo yo makambo esimba te benga partout bisika ozali benga na osala délivrance na téléphone na vie na yo au moins na makambo nzamba osala nzambe po délivrer yo esenga kati ozala en face na ngai omona ngai physiquement mais kaka na nzela ya alliance oyo na sala na nzambe alliance ministérielle même na nzela téléphone na osambela pona yo kobika nde bandeko ebele na osambela pona ba na téléphone kana ba mboka bisika yo ozali bazo mona loboko ya nzambe bazo tatola bikamwa nzambe bazo bika na ba problème nzambe bazo visiter alors toi aussi tu dois témoigner la grandeur du ciel. Yo bongi te vietika la statique na kati ya difficulté. Pendant que batu ba baninga ba okende liboso yo songa kasima. Oko swana yo me suka bien aimé au perdre yango nyonso. Eko simba na yango suka ebe bakaka. Ebe bakaka. Oko ba même comme mituna est-ce que nzambe penza yebi ngai? Est-ce que nzamba yo karaba prière na ngai? Bien aimé nzamba yebi yo. Problème yake yebande ko encadrer bandoto pezala na attachement na moto yo azo servir nzambe dans la vérité on nzamba pusi pembeni na yo ye wana ndazali pamboli pona yo délivrance pona yo nzamba benga pona makambo minene même si yo lota bandoto ya malamu jusqu'à présent ezoko kisamate je vais prier pour toi nzamba olatisa yango nzoto yo vie tikalaka na ndoto bonere tikalaka na ndoto kana ndoto nde otambwa na mituka cher kana ndoto nde okomi PDG kana ndoto nde bien aimé ofani na kati entreprise moko ya monene kaka na ndoto ozo gérer batu mais physiquement comme ça position ezalaka te bonere na yo kana kati ya ndoto mais bongi elata nzoto ebongi se réaliser ebongi s'accomplir. Nzamba talisaka message te efandisama na kati ya via mutu mais ebima ebongi ndoto wana bisika nzamba loba yo koma oyo nzamba loba yo sala atalisa yo pe atalisa na nzela batu ekokisama bongo benga ngai ozoba message ndenge na ndenge ekokisama te je vais prier pour toi na espace atamuke yoko tatola nzambe ke nzamba lola hazana bomoi plus 243 81 72 18 8 encore 42 à la fin. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka oza partout dans le monde bengangai. Oza na Liège bengangai. Oza na Londres bengangai. Oza soki wapi bengangai. Bisika tu yo kutena matea oyo bengangai. Na ensemble la pona yo o vivre bikamwa ya nzambe ya lola. Bikamwa nzambe ya lola. Vie kotika la ka na ndoto te. Omona ka libala na ndoto bien aimé elata nzoto te. Atako kutu ndoto ya Joseph tango abanda kopesa kina ba menace mais suka kokisamaki. Bongo oya yo ataba menace ngo ezoya. Mais kokisama mukolo nini ebongi ekokisama. Ebongi ekokisama alors benganga na ensemble la pona yo ndoto wana elata nzoto. Joseph babundisi ba attaquer ba compliquer mais suka ndoto ekokisami.
Mais yo talata o esu olotaka kaka manga eketeli olotaka kaka na mobali moko ya bien olotaka kaka ozu musala olotaka kaka mais physiquement boye ekokisama te. Alors esenga mutu o nzambe a établi ça uniquement pour na yo a déclaré maloba pour que o ananyo soit là tanzoto. Esenga déclaration salama en fait que vie na yo changé totalement. Olongwa na kati ya difficulté na enclavement oyo zanango. Milliers na yo batu nyonso ba na position ka yo nde position ezate. Okoma même koyoka soni bando kenda poto ata kinyo kitaka lisuute. Baninga ba osombaka ba terre vide mais yo bando kenda ate lo côté. Satan a fandela makambo, Satan a compliqué. To baby sa misala nyonso ane ya molili. Toi tu dois expérimenter la puissance du ciel. Tu dois expérimenter la grandeur de Dieu. Tu dois expérimenter la possibilité du ciel. Nabi téléphone angeza toujours pour les continuellement. Bengangaï, je vais prier pour toi. Pour na libota na yo, pour na misala na yo, santé na yo. Ta va faire n'engeza qui au remarqué et comme bloqué. Alors bengangaï na osambe la pour na nyonso wana. Nabi numéro ezali affiché wana omoni ba komi wana numéro na ngai plus 243 81 72 18 8 encore 42 nasuka. Le révérend évangéliste Gauthier Bokeka. Maladie ya sida, maladie nini, problème nini. Kotala munene ya problème wate metala munene ya nzambo nga na zote ayo. Il est possible pour na kopesa solution. Problème na yo komo na ngo problème, mais nzambo nga na ote ayo kombo na ye solution. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Canal Futur. One. Canal Futur. One. Canal Futur. One.